oloba edi de image film we continue kaka frapper bango na film edi de image elo na osenga yo chicoter bango edi de image Panza Sango ya Congo edi de image edi de image edi de image edi de image Edino image Edino image ouais mon Paris Space y'a Patrick Marois Vendi mon Paris Space y'a Marois Vendi Bonjour Bissadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, je veux dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant un service ébélé, routine dans le carton, routine dans Bilamba, et puis Tozali na service Moko Futimbongo, Moutaza na Kishasa au traitement, au Futimbongo, Moutakufi na Kishasa Bakokundaye, Kitoko, chez Patrick Malouavengi, Barobi, service Kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, Maman Paris, Bana Bella, Bafongole Biso, Loga Kitoko, Mango Oumela, Hatina Bilo, on est Karahawa, pour Bilo, on est comme Kitoko, Kawakine, pour moi, on va carton, et Kendaka Awa, Babi Lianda, Moutinandam, Mango Yadia Andam, Batina Andam, Nam Souetene na Kishasa, alors pour Kende Kitoko, Boya l'agence Nabiso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Léon numéro 25. Bala potence aboye besoin d'ante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi qu'au Bungate Rue Léon numéro 25 Oumela le juif noir. Parce qu'il a la ceinture à ma case donc PDG là pour le bail. Il y a une mission à Paris. Pour ça, Paris moi juif noir. Voilà, F. Jan a bien petit, petit à fait. Il y a aussi la raté. Il y a aussi la presse, la presse. Il y a Maman Lydia, Maman Lydia, F. Jan a image à fait son bureau, point t'avais pas. Maman Lydia. Bon les gars, c'est déjà fini la séance. Balobi Panza Sango ya Congo Edino image Edino image Panza Sango ya Congo Karine Mwadi azolanda siko en direct de Canada. Balobi j'ai kitoko parce que quand des amakasi toke Panza Sango ya Congo Bapanza Basango basuka na nzela Nzambe Bapanza Basango basuka na nzela Nzambe Jenny la cible masuka na nzela te Nzambe Karine Mwadi asuka na nzela te Nzambe Mwambuyele Legela mwambuyewani baja Bauzubila mujindungwelelele Panza Sango ya Congo je kitoko merci Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyacongo babi autrement dit Panza Sango bilili ya bino molobeli Edino image Panza Sango ya Congo yambo ya kobanda émission nanga na pesa mbote na bayi basungaka Panza Sango ya Congo financièrement et moralement to banda la mama Irene Bengazi et maître Féroce Pinto
Mais Maître Féroce Passunga, pendant ça, au Congo, Godé Kimani toujours. Et Patrick Maloavengi, Balbi Global Express, 25 rue Léon. Il m'a dit la poïdino à la Kitoko Boy, Patrick Maloavengi, sans oublier Chouchou Natati là. Le long dans studio, Kokanga, les karma, Otobinga karma pas, ou c'est pisamité mabatu. Vraiment, Magamonga Salangote, mais le long la bina oloba, Ponaye. Alors, les karma, bonjour. Salut Edino. Salut. Alors, na relandi na studio, hein, na relandi na studio marcadé, na ina yeba, ni no préparer les biso. Non, album Nabiso, album Nabino. 4666 4 Caligula. Voilà, il a toujours préparé les bino. Album Nabiso, il y a ma kalamengita, on a banzi batunya sobazo selango, ndengena ebi. Single na salango kimia na calmement et puis pourtant il y a bima batu basepela. Voilà, il a toujours ça là. C'est quoi tous pour quand? En tout cas, il dit non, ndenge moyebi musique il faut ça là, on est allé blo oli aso la mbongo mbangu. Batu ba oli mo beso ba sepelate mais na banzi bilo ngo sebeli. Kalaté au mois de mai en tout cas si le balo moko cha moko koso mais si tout va bien en tout cas na mois de mai awa toko bimsa Caligula. Et toi d'amour la fille otobenga top modèle à média congolaise azela yo kata moi elo mo muki ata ya kala ata ya sika soko sepesai bango na diamata yi moi si état artiste état artiste tu l'as dit dans le studio c'est ça mokili ezali se monene ngomba na ngomba ya solo bakokutanaka te moto se na moto bazali na nzela kotambola lobi na lobi mikeli na tokomonana mikelina Edino. Merci les karma. Naina basugo batuni va contribuer na kata album. Non, en tout cas, batu va contribuer, batu na meka ko ça l'appel na ba musicien ba ya menene quand même. Na Caligula na ça qui appelle na basse na Lofombo. Album moko to ils ont des albums na kata. Caligula ils en a 2 volumes. Ah, ils en a 2 volumes, volume 1 Zobima ya liboso awa et puis volume 2 Kobima quelques mois après. Parce que na lingo misango nyoso mba mote po yebika bazo atango yokango 36 chansons bala moko yango te. Non biso bongote. Et puis tant le but 2 volumes on est collé à 20 t. Collé à 20 t. Donc peno son sipso na tango kala pena tango ega ba 8 chansons, ba 10 chansons yango la te. Oui bien sûr. Au moins na pena mo ba reprise mususu za wana ba remix bien au CPLA. Na lobika que tout de suite on a biso ya travailler calmement na ebeke batno so ba ozela Caligula. Ça la calme beaucoup bina pena la rumba la rumba pire la rumba cravate, pas d'insanité. Oh bah maloba buzoba ya ba bêtise. Autorisation là hein. Autorisation exacte. Chez nous ça n'existait pas. En tout cas bah tu vas au CPLA na baptême na biso. To yembi Caligula ozaki empereur romain, bokonzi na ezala ki sadique, comment il traitait zinga na ye. Et puis to yembi AVC. Pourquoi AVC? AVC, toujours à la rande, maman, bazoi barolinga bisote, l'elmo papa, bazoi barolinga mamate. Au moins, on monte bolinga nelelo, après ce face, anzo kabombe la face B. Azoto sali susute, azo yoka susute, olo baso, olo baboete. Si quoi pour la nibo? Kasi ndenge rythme comme mikolo te rythme comme on rebat basolinga suko yokana, bat bazali susuko, bolingo comme na ngone de lo pamba. Le problème quelque part ma balle intérim. Vraiment ma balle intérim penzate mais bo kozanga koyokana na kozanga bolingo ya solo na kati ya rezo mima batu mo ba AVC ozolinga suko yoka ya yo bolingo te ye muta balaki ye mutu oyo obalaki mais ni suko yokana te tie mima batu na makamande ngwana tozo pesa ka conseil yoka AVC malamu. Merci les karma, vraiment, toujours tant mingité, il y a eu l'illusion à Jamoisine pour Babi, elle est tempo, tempo, tout ça là. Vraiment, dernier mot, Nabaïne Soba Landayo, Étoile d'amour, Diamataye, Chouchou Natati là, et Patrick Maloavengi, Global Express. Non, on a pas on va botter belé, na CPL ya trop n'engagé dino ya otalanga awa, attends moi 10 minutes, on a mis qu'à expliquer tout 4 666 4, et un numéro matricule ya Mandela. Et Panabiso c'est la mort du prochain. Et l'album qui va sortir, ils en a titre wana. Ils en a bandé Mouraba Caligula, Bolandango Malam.
bosoto eza na kati te toujours maloba ya malamu napesi mbote na Godé Kimani na yo moko Edino que je connais très bien bongo mbara kuziema napesi pe mbote petit na Pichu Fantai napesi pe mbote Mofero Libende maestro Feroz Poto ya yo mbote ngwana napesi Nzevo Mpembe Dier toka bango mbote bele Stani Lukasi Willy Sionga Lambo Kolo F-Jana Image Roger Lutonton en tout cas Jeff Kianzewa Jeff Kianzewa merci les karma vraiment la tikio babi et comme il cambotan vraiment balandino merci merci vraiment la CPLI vraiment balanda 3w.pandasangwa Congo ya bino molobeli o sabino bilengi mikolo na mona ba félicitations et salanga bien pona kola lisusu ya Willy Sionga na bokasi na yo nde na ko kutan sulelo na le karma Patrick Malavengi full boss babi boss akamoko ya Global Express maître Feroz Mputu babi asapena bisolongo keba soko meki aussi makambo na yo babi neza la kaka chouchou na tatila étoile d'amour top modèle otobenga ya média na biso congolais yi walande awalanda biso na mincho yo diamata ye toujours afin de malgré to boka yangati na boka libanga afin de Gif Noir Tidi Dipumba vraiment F-Jana Image ozala kaka babi zalo kwa ya zala lokola Edino Image talaka biso ba image so zalo kola pinda Edino Image vraiment musala o kenebe liboso babi toza pena la mbokolo babi président na biso ya Pandasangwa Congo ya manager na biso ya Pandasangwa Congo la mbokolo vraiment asapena biso longa mutu o bozo mona yimta simbi yango vraiment mingo maître Feroz vraiment maestro langa moko atika ngate partout na tambulaka azalaka nange longo maestro Feroz Putu vraiment baina so bolanda Pandasangwa Congo beaucoup de toujours kolanda Antoinette mona popia mokolo vraiment eloko na koloba Edino Image film we continue kaka frappe bango na film Edino Image eloko na osenga yo chikote bango Edino Image Pandasangwa ya Congo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image ouais Mon Paris Express, y'a Patrick Malavengi. Mon Paris Express, y'a Malavengi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi babi grave. C'est chaud. Et ça, Oyinda, Oumela, Soko Yen, agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malavengi, Vril Léon numéro 25, babi agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant un service ébélé, routine dans le carton, routine dans Bilamba, et puis Tozali na service Moko Futimbongo, Moutaza na Kishasa au traitement, au Futimbongo, Moutakufi na Kishasa Bakokundaye, Kitoko, chez Patrick Malavengi, Balobi, service Kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malavengi, Souka l'agence, Maman Paris, Bana Bella, Bafoué Biso, Loga Kitoko, Mango Oumela, Hatina Bilo, on est Karawa, Pobilo, on est comme Kitoko, Navakin, pour moi, on va carton, et Kendaka Awa, Babilianda Moutinandam, Vraiment, on a Ndam, Batinandam, Nam souhaite na Kishasa, alors pour qu'il y ait Kitoko, Boya l'agence Nabiso, na Global Express, chez Patrick Malavengi, Léon numéro 25. Bala potence à boy, besoin d'un thé, yangoyo, bah même bien la carte Château Rouge, et ainsi qu'un bon gâteau, Léon numéro 25. Oumela.